moko ya makono ya somo yo mokili na biso ezwa ministele de mami ya bokolo mono banzoto esiku mo mikano miye na bituka nyonso ekola na biso Mangwele ezali kopesa madu ekopesa maye ya ofili. Oye! Oye, 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 oye. Papa Mbala, tango zokoma la lole pata kanzambe, ubando kanisa biso Oh, oye, mutuna nini wana? Tala, lelo na boyi kosona na oye tali nzambe na lola. na banzi okanisi nani akotikala na bantabana yo Oh, oye, likambo nini? Olingi oboma ngai siko to nini? Oh, kasi yo zwaki Mangwele Covid. Esali nini? Kasi mame pelisa zali kotambola pona koluka batu misusu oyo bakoya kovanda na mboka oyo. Po bino nyonso oyo bozwaki Mangwele ya Covid, bokokufa sima mbula mibale. Epelisa oyo aza penza makambo soki kaka yoki mwa nungu amituna katate apandisa ngombala moko zala kimia nazali nanu na bino bambula ebele. Moteme kiti nazalaki komitungisa penza ete okufa noki. Kasi nini soki nateli malamu yopo yaki wapona kotikala na bantaba na ngai. Oh te kasi omoni namoni sikoyo zala na kimia Mangwele oyo esali nanu atambula mibale te. Pona nini bozali na makanisi mabeli kolo na yango oyo ya solo ezali ete Mangwele ebomaka te ebatelaka ndebo moyi. Boyende kasi tokosala nini pona batu nyonso oyo epelisa linga bengisa awa pona kozwa esika ya batu nyonso oyo bakokufa sima ya mbula mibale. Tika makambo wana mutu oyo aza penza na mayele akoki kotika esika na ye pona kolanda kaka epelisa tika kasi banungu ya mame pelisa ezali kotambola penza bisika nyonso. Oye komitungisa te ngai Papa Mbala nazali wana pona kobundisa banungu wana moko. Manaka maye masalemi na AB Communication. Pona kolanda to ko télécharger ba épisode misusu to kende bongo na www.abcommunication.info.